combattant mutu na mutu a joué rôle na ye na combat oyo mutu nyonso atia loboko na ye ntango bango baza kokanisa ke bacombattant ezali biso tosala video nzoka ayebi te mutu oyo akitaki na ye na bus moko nzoka aye nde combattant mutu oyo bazalaki ne na supermarché ye nde combattant totelema bandeko. Ne soyez pas intimidés. Ba menace na babo, même ceux qui bakangi biso ba oyo un jour, bino boko tika na boko continuer bitumba. Na combat oyo mutu nyonso atia loboko na ye ntango bango baza kokanisa ke bacombattant ezali biso tosala video nzoka ayebi te mutu oyo akitaki na ye na bus moko nzoka aye nde combattant mutu oyo bazalaki ne na supermarché ye nde combattant totelema bandeko. Ne soyez pas intimidés. Ba menace na babo, même ceux qui bakangi biso ba oyo un jour, bino boko tika na boko continuer bitumba. Tangu fumukimba lobaki ke moto moyindo akokoma mondele kwa moyindo. Tanga lobaki ke bana na ngai ya bilaka bakoya kosikola mboka. Boka mwateta bozo mona ke bino boza kobunda pona mboka me bato so baza kofinga bino. Trouvez ça normal parce que moto nyonso ta salamaki pour la sauver mboka wana. Bon lembate, tant bazo finga, bazoloba, trouvez ça normal. Même pendant y a abolition, y a esclavagisme, y a esclavage. Il y a eu des noirs, on va dire baza côté mais bande kona bango ba noir parce que baliba longola bango d'esclavage. Vous trouvez un normal le moment où tout ça comme on a totelemi pour la sauver mboka et bah oyo tout ça on a le corps bande kona biso bazo bonisa biso parce que même la Bible bazo c'est dit que beaucoup d'appelés peu d'élus. Tous alliés appelés même pas pour notre baza mokié. Baponami baza mokié. Ça dit yo muto aussi conscience. Yo maître. Maestro oyo aussi conscience pour la Congo. Yo avocat, yo médecin, yo journaliste, yo femme de chambre, yo muta préparation de commandes, yo muto sala échafaudage, yo mutu osala na cuisine, yo mutu ozali professeur na poto, yo mutu ozama aussi conscience ya mboka na yo et que en face na yo au mona bato ba comprendre te bazo finga bino baza ko kumisa bato ba sala mabe. Comprenez que et pesa meli na mutu nyonso te ayeba kosikola Congo moko ba message ya fumukimbango ngwana et puis boye bango bato nyonso te bakozonga ta Congo kosikola mabao bakotika libanda bakosala biso to osala par na biso peut-être lobby ba biso ba oyo transaction reconnue te peut-être bana na ngai bakobosana ka bango
famille n'a pas encore souffrir lelo pour moi na bête ma solo non c'est ça te lobby peut-être ba ko bossa na ba on ba bossa na famille ya aussi Mukendi ya Armand Tungulu ya Floribert beaucoup bossa na mais de moins na kokende pa ba ko konanga la tête haute na accompli mission nanga on a yakina mokili. C'est pour cela ata ba ofinga ata ba zoloba ba osala nyoso même ma propre famille même mon entourage les gens ba comprendre mais waisa nini ya moyo na makambo ya Congo waisa pourquoi comme misaka longi boye bokanyaka nini na komba yango bokanyaka lokote tala ba menace bozozwa tala ba risque bozozwa bozwaka nini na yebisaka na bandeko ke soki ezalaka mpona ngai moko nde si natika komba oyo na ndenge nakota na komba yango nayebaka te na surtout kaka boye naza na kati nasala effort mbala ebele natika komba nakokaka te parce que le combat est plus fort que moi, ce combat est plus fort que moi. Oya ponama aponama. Et puis ça met la motonio sauter anti-ma risque en toza kontima. Beaucoup d'appelés peu d'élus. Tout ça la makambo oyote parce que tozo luka buzz. Tout ça la makambo oyote parce que tozo la besoin to yebana. Et ça peut-être que biso to linga Congo koleka batu nyonso. Ezali kaka ke tozali batu oyoyo toza ko accomplir mission toyelaki bato baza ko sala continuité ya bitumba ya fumu kimbangu ya tongo. Voilà pourquoi nous lançons un message très fort dans le gouvernement Félix. Félix Tshisekedi, même ceux qui ont triché dans l'élection, sache-le très bien. Ah, on a poto, vous ne serez jamais en paix. Et puis, surtout, tu as déterminé. Surtout, au côté de ma prison, tu es au côté. Mais du moins, tu as ça, la histoire. Au moins, on va Christa pour se mettre histoire dans le gouvernement, dans le régime, dans le mandat. Tu es capable de ça, il y a grave. Non, il y a grave, il y a colléga, la poto, à cause de ta trahison. Ça, ce n'est que le début. Ça, ce n'est que le début. Aussi, aussi ma combattant, n'a lancé un message dans mon nyonso. Na bato nyonso basala ki ba vidéo, na ko reconnaître kaka Pakeli Mikobi, ba mettre Msusuana, Makumba, Banan Baliondo, bande comme Msusuana, basala ki wana. To lancer un message dans mon nyonso. Aussi mi combattant moko, surtout ça la possibilité de retrouver yo muto beta ki ko beta combattant. Nous allons toucher n'importe qui au ya kolobé la combat Félix soto yeba za ka pro Félix. Là, il faut que les choses soient claires. On ne badine pas, on ne rigole pas. On ne rigole pas. Et puis, ma tobo lukanga. Obo lukanga. Na appelle ça nos conseils. Ceux boye pour lukanga. Boso ngana sima mukongo na libosote. Hein? Boya na mukongo. Boya na mukongo na libosote. Bosa na tout na mo na binote. Boya na libosote. Et puis so na kokibino na moite na kokabino na butu. Depuis le village Bombili, elle a coca la bouton. Le maréchal Nkongo. Parce que vous pensez que derrière la tête, tu as mis ta cala. Non, tout n'a bino. Dans le Makaba Congo, du Bosson n'a pas d'oki. Il y a tout le monde a pas de Willing Colo, Willing Colo, Sonan, Willing Colo, Willing Colo. On t'a été fait savoir dans la Sergi Pontoise. Willing Colo, Willing Colo. Qu'on a Willing Colo. Willy Kolo, so Willy Nani. Willy Mwanzan Kolo. Bobeta na nini? Bobeta na Facebook. Willy Mwanzan Kolo. Andoki.
Kadia Pemba. Akasaki abomanga na 2019 amenacé ngai ayela ngai. Na uto komilo leloti akasai na akufa. Willy Mwanzankolo tata ana ya muluba azalaka na Sergi Pontoise ana Île-de-France. Iya menasanga na kindoki ayelanga. Ifala songa lisusu ti. Natangi kombo na yo Willy Mwanzankolo amunda mulai avana na Sergi Pontoise. Sobo tetembe na osaka mbeki ka ofunga na osala capture de trama kamunyoso. Ava ya pa na ngai na butu. Oui, c'est vrai. Beaucoup de fois qu'on touché ma caméra belé. Kimbanga a tout rétabli na fin 2020. Nous connaissons un peu sa témoignage dans le Bélan Moussindo. Willy Mwanzankolo, vous avez Sergi Pontoise, oui, ma na Loba. Oyako Kutanaka. C'est vrai, tu avais réussi. Après, au Sangana qui n'a pas tout souci à famille Nangai. Mais après, en 2020, en décembre, Kimbanga tout restauré. Na auto comme le sous le vélo. Et je lance encore un défi. Yaka Lissousou. Yaka Lissousou. Voilà pour Nazarana, nous m'avons mis sous blé. Il y a tout rondé na kombi. Na manzako na kombi nango. Viens. Donc, bandeko, et nous, on a sur la mnéangwana. Wobang et l'autre, mon côté. Tozana baba Satan te otobombeli bango. Oui, c'est la dénonce la personne no kombo na ye. Willy Mwanzankolo na atanga kombo na yo so za na tembe. So mo na tangi kombo na ona mabe ya lokuta kozala kandoki. Kende ko porter ma plainte na ko pesa ba capture d'écran ya ba menace no so avoya pa nanga. Makouk ma vinga, to bengana. Benganga une bosse. Et quand je vois